Ningi toza boye matope bajani baza ebele na politique. Baza ebele na football, baza ebele na théâtre, baza ebele na musique, baza partout na domaine nyonso baza na bajani na bango. Na l'église ya ba pasteur na bandimi ya bajani bazali. Ke tika mwasoyo yazo ke na ndenga sima. Afundi ope. Oh, jani ya kufunda trop. Sasa kaiga ba mwana nie na ko timkila. Na Fabla merbe. Na ganga ndio sawa. Na ko sawa. Mais moi ça camarade là. Moi ça moi aussi. Moi je te mets un petit ouana. Écoute, moi ça me coule mais on dit un petit ouana. Veste la kati kwa lote. Ndio na yebisa ya ngona. Bon. Ya mtu kwa sati. Moi c'est à cause de dominer yote. Quel que soit l'amour. Tant tozana bomoi. Bamakamsu to salaka ilandaka pe biso. Comme belé to salaka ilandaka pe biso. Yango faut ba ko soigner tant toza boy. Ça sert à rien to za la benemi. Donc faut ba ko bongisa. Pour soko kufi oza suna taya ko bongisa te. Oza na tempé à prière te. Bato ba bosana te ke Jani abana ba tension na ekala. Akota hôpital namo, akota hôpital no Bervilliers. Crise oyo Jani asali eza 3e. Oyo elingo komema ye eyaki période ya Covid. Wana pena to perdaki espoir. Tokangaki ka secret. Jani asali crise moya makasi. Ya mibale akota hôpital no Bervilliers. Tension mataki makasi touché na barin. Ngana bimisa Dadidi Kambala. Ngadia bimisa Jani Fai. Siku bana ngo bakufi. Isaka paso bimisi star na yoza fier na ye. Hakufa susu. Nongozo kanisa ebele. Et puis to sala na kamabete. Mukanda tokutaki yango. Soza na possibilité ko pesa ndeko na yo mukanda ko hésiter te pesa ye mukanda. Tokufa na mukanda te, tobota makana mukanda te. On a du gaz, c'est du restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, comme vous le savez très bien, le plaisir a toujours été nôtre de savoir que vous ne cessez de nous témoigner votre confiance, laquelle confiance pour nous et demeurera une marque de considération qui nous poussera, n'est-ce pas, à travailler d'arrache-pied et continuer à vous proposer un travail optimal. Merci beaucoup. Vous êtes sur Congo Révolution News dans votre émission décryptage. Avec votre humble serviteur que je suis, j'ai toujours été dans la joie de savoir que vous ne cessez, n'est-ce pas, de nous faire parvenir vos suggestions, vos remarques, ainsi que vos soutiens à travers le numéro qui est affiché, et ça nous fait énormément plaisir parce que ça nous fait savoir que vous êtes là en tout cas, vous continuez, n'est-ce pas, à nous soutenir. Je suis très heureux de recevoir dans ce nouveau numéro, très rapidement, parce que l'actualité, elle oblige de recevoir un artiste comédien de notre pays, avec qui nous allons parler pendant une demi-heure, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger par rapport à cette situation. Il y a un des nôtres qui nous a quittés, et lui, il est dépêché rapidement par rapport à par la corporation, n'est-ce pas, pour venir nous et vous situer par rapport à la situation, comment est-ce que ça évolue. Il est là avec nous, Mr. Setoul, dans un angle temps moulaïté, d'entrée de jeu comme ça, on a présenté vos condoléances parce qu'on a déjà osé habiller en or, parce que vous perdez vraiment la corporation d'Abino. D'abord, on a une nouvelle, on a une et puis comment te sens-tu? Merci beaucoup
invitation na yo et puis na baso bazo Hollande biso nouvelle wana na yembaki yango na tristesse nyonso pamba te Adi Londolé le célèbre mutabenga ngai aipsingaki no Jani akufi et puis na dutaki na munga ne tout ça ba blague na biso donc nazo yango sérieuxité tina meki ko vérifier effectivement c'est vrai qu'akufi na vraiment choqué parce que mutu bozo sola na ye bozaka na ye abilité pour mutu bongaka bela bozo tale l'hôpital mais oyo abilité mbala mokaka sangaliwa ça m'a fait trop mal voilà ni nazo une nouvelle wana. Oui, ça fait très mal parce que biso peut tout ça ba auto to yebani na ye mais bino boza bato boza na même corporation na ye ça faisait plusieurs années boza la na ensemble bo évoluer dans le même domaine d'abord quel représentait-il par rapport à la corporation na bino ya musala na bino? Jani Fay a zaiko représenté mingi na corporation na biso parce que zaiko bena membre moko influent parmi musala to salaka et puis il était là tout le temps ce que tu en as besoin naie na ba rôle na ya zaki ko incarné donc vraiment zo ko représenter belé na corporation na biso donc tous en a vide makasi pena ya ko perdre Jani et surtout na ba rôle ko la ba patron hein ko tsa ba rôle ko la ba patron bazana na oublié dadi di Kambala apo Firenze batumo bazana corpulence bato carrure voilà donc to perdre penza to benga mo bato mavuanga donc ba patron mongo ya mavuanga ya mivungisi donc to perdre pena élément voilà ce que me doit perdre élément sangwane komelo ndenge au lobby on peut en profiter car ndenge au lobby na prendre la balle au bon na sala des particuliers à mon estimé et né beau comme un dieu le célèbre Adi Londolé de là où il nous suit bien de bonnes choses na le célèbre Adi Londolé David Mombele Grécomen mon ami de là où tu nous suis bien de bonnes choses na yo Marno Tunga derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation merci na yo pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette émission et Mister Setoul Lelo copieur de Jani Fay ça spécule en tout cas de tous bords les Olobama Marambebele Olobama ton côté n'a pas de détails on a été bateau matière batika na domaine na bango ya matière batika rumeur ezala na rue mais surtout continuer na par rapport à la logique et émission na biso mais lelo atiki bana atiki veuve si je peux le dire ainsi peut-être ce qu'on permet de le babongo atiki pe bino bande ya lisanga absence na lelo Marambebele za ko lobama mais yo en tant que moko ya ba proche na ye oui oyebaki ba réalité bela kotana ki nango si photo to clorté mais au moins to mettre un petit peu ko sauter situation wana okolo bani na opinion na ba o ba sali récupération na situation wana ba mema yango na ba façon moko boyo ça na propreté. Merci pour la question na yo omoni Mora Jani c'est là où j'ai vu que grandeur il y a artiste vraiment il kangi actualité sur fungoli internet ozomona Jani na Jani boye mort na ye et puis c'est bien matière ndenge tolobaka mais biso tant que ba proche na ye ba spéculation na to yo kota na katité nani abomiye nous ce qu'on sait nzambe mutapesaka nzambe pe mutazwaka quel que soit ndenge okufeli okufa na munduki na mbeli na sida na maladie na crise cardiaque na guerre partout mutako kufa na poison na fait na ngoto lobaka ke non nzambe azwa lokumu parce que yemta pesaka yepe muto azwaka ono so bato ba yolo sima bato baloba na bango kaka yore magate congolais so mutakufi premier question batunaka oh akufi na nini po sala nini po ozo comprendre pourquoi tout n'a pas fait la nini pour oyeba boso ba yebiso akufi na liwa yebisa ngasiko lobani pour liwa pe bomaka les gens oublient parfois que liwa pe bomaka liwa bomiye voilà donc akufi na nini akufi na liwa donc congolais ngaka fayeba bit ya kokufa on dirait tant mutakufa ka mutazalaka wana donc ou bien biso toza ba médecin ou bien donc non total asiko oyetikali yesa kufi saki tout ça de sorte que ningi mama na ye na ba famille na ye na kin balelaki corps ba mona ye po ba mona ye ça fait 16 ans ba mona ye susté
bana ye bamonaka ye te bamona ata corps wana bakozala consolé komona ata ndeko na bango boye. Donc yango napesi merci na fondation Mama Denise Nyakero ndenge ezwi makambo en charge pour na ko rapatrier corps na Congo. Donc voilà. C'est quoi la plus grande leçon oyo tiré na liwa ya moko na bino humainement parlant? Non, ngana naza parmi bato na kufela na Congo wana. Bino na muso bazo kufela lelo. Na bana kufela badadi di Kambala, na bana kufela ba Mira Yesa. Donc kufela, j'ai l'habitude. Ozoma. Ningo zawana tozana yo menazo yeba déjà ningo kotika nga. On a yebi, je sais. Quelle intention? Non, naza intention te. Naza deux tensions. Intention raté pour on a un mais deux tensions. Non. Au moins dans la vie, faut y les gens oublient parfois que tout a créé un motomoko qui s'appelle Dieu le Père. Nous avons la futilité, ça sert à rien. Parce que après vie, tout a la mort. Après la mort, tout a n'a pas eu mort au Kendaga, n'a pas beaucoup en Zambie. Alors qu'on a tout la juger. Faut y marche non na mukili, n'engini no tambola. So yo préféré au sacrifier nyonso pona biloko ase noyeba ki ko rater bokonzi ba likolo ozomona parfois to tambolaka bato bazana ba feti bazana ba bisengo bazo bosa na un instant que liwa pezalaka to bosa na trop liwa pezalaka. Donc faut to yebaka bato ba kufa avant biso to leki bango ne logote to leki bango jamais ne logo moko. Donc ekoko kozala pe biso mais surtout ça en vie faut glorifier Nzambe parce que liwa il y a qu'un moment moko au s'attendre était. Donc par là nina lobanine nana lobake tant que tozana bomoyi ba makamsu to salaka ilandaka pe biso comme belé to salaka ilandaka pe biso yango faut ba ko soigner tant que tozabo ça sert à rien tozala benemi. Donc faut ba ko bongisa pour soko kufi osasuna taya ko bongisa te. Osana tempé à prière te. Osana temps au somba Nouveau Testament te. Donc osana tant à mokete. Bible écoute ça que Dieu haza Dieu ba vivant pas Dieu ba mort. Donc c'est le moment to se repentir to yeba ke Nzamba zali. To asosaka Nzambe na makambo na biso omona to zala mpe sauver parce que makambo ezoloba ma tout autour ya liwajani et apprendre nga makambe belé ozomona pour kongola yeba nyonso kongola yebi nyonso oyo ndenge jani akufeli kongola yebi mais secret liwana ye izali mwasi na ye na Nzambe na ye momo we ndenge akei nete sozo comprendre donc ono tozo loba tozo tâtonner donc bango wana kaka Nzambe mwasi na ye la brine na yemoko jani ye déjà asake ya kokolo ba soste zaka Nzamba révélé biso to mwasi na ye loba qu'est-ce qui s'est passé pour to yeba. Non mais s'il faut adresser un monde à bandeko peut-être ba sali récupération pour na ba habiter pour na ba pour quelle fin habiter donc pour quelle fin na ngala mti quelle fin na rolo banini bandeko ba sali récupération wana bazo apparemment limite ces autres athées bazo franchir nord mututu azoloba tout ce qui lui vient à l'esprit et ça peut que to côté lelo ça laisse à désirer. Mututu aza na liberté na ye poza na portable na ye aza na internet ya ofele akoloba n'importe quoi et puis n'importe comment mais tokota biso no na même bateau te parce qu'après il y a les enfants bana bazali oyo jani atiki muso baza na Congo muso baza awa na poto faut suivi ezala pour jani aki papa poule alinga ibana na ye ozomona donc ako manquer bango makasi ninga ko manquer mama na ye famille na ye biso bandeko na ye ya musala ako manquer biso makasi bato wana eza bato matière donc faut baza na matière pour chaque fois basa la limite il faut ça la matière oui mais limite les autres la té les autres qui ne ça ils ont na congolais aza sous na limite té congolais aza capable à kepe na pas na morgue à filmer yopé aye ko tana réseaux sociaux congolais. Donc et bien ba perdre d'aragnon sur ma garde à l'eau moko ba bengi respect. Et respect toi sur na respect et ba morté.
Parce que l'image, moi, il y a gag, bah, tu sais, voilà, alors que les images. Et ça, dans le théâtre, à Sala déjà, si beaucoup n'a pas Djadjani, bon, on a déjà théâtre, à Salango déjà, azo Salaneti, azo Bela, bah, récupérer, bah, image, nous, surtout, on a miniature, azo Lobela, azo Lobela, bato pe bazo landa, bato pe bazo intervenir, eh, bah, yepesi pe bato mawa, njoka kataki mutema boy, est-ce que mutako kama kata mutema, na caméra ndenge wana penza eza filme ya salaki bino bozu yango bokati yango botiango na internet botala Djani ndenge azokata motema quand même respect ya bato bakanisaka bango bakokufa te biso tu mutu akotikala za te sauf ngai bino tu bakokufa wana mutu oyo sakitaka yaka toute gare muna gare na ye mutu amuna gare na ye mutu fa kufa biso nyonso tokokufa mais kozwa liwa ya moninga te orécupere yango mpo okomisa yango neti ndenge tozomona lelo banda kufa ti lelo makambo nyonso etelema ekomaka Djani na Djani labri na sali boye Djani na Djani labri na sali boye donc tout ezotourne ka autour ya Djani totika pe ape mama moke na kimia parce que salaka bien te. Merci beaucoup Mister Marno, si tu es d'accord avec moi je voudrais qu'on suive deux éléments rapidement ou combiner en qui est rapidement parce qu'on court derrière le temps et puis tout commentaire on va ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. Oh, wana Djani, wana yo. Wana Djani, wana ngai. Bafuti biso mbongo. Au commentaire, on est là, au commentaire. Djani wana. Wana yo. Wana ngai. Mindele plein au stade. Moi, si vous gagnez la yé, moi, si vous tenez la yé, la fête, c'est ma parole. Je vais y aller. Pour refuser pour de temps là. Ah, ça, mais la bagarre, nous avons ça. On va dire la yé, nous avons petit, l'exemple de Bisso, ngai moisi, jamais, moi sur le banana que nous bimisa poubelle. Le banana poubelle on bamba on est longi. Ba petit, on est aux ba petit, ba coli mais c'est pas bango. C'est pas bango. Tu ba bango, ba petit m'ke ma bouche a été. M'ke ma bouche a été. C'est la gagne là. C'est la gagne ba moi la nié. Non, continue kilo. Hein? Femme là, mère béni. Hein? Là la gagne là sur la terre. Non, ça va. Mais moi c'est un camarade là. Moi c'est à moi aussi. Moi je te mets un petit wana. Ah, écoute, on met ça mon colo mais on dit un petit wana. Veste la gagne pour le battre. Et là on a eu ça y a mona. Ah bon. Ya moi tu vois ça moi si à cause de dominer yoté. Quel que soit l'amour. Merci Marno. Je crois que nous connaissons deux éléments rapidement. Automoni, Djani Faye, qui d'abord na espèce moya balé, dans le public à Mindele, qui wana bozobina, et puis totali gag au bosaki qui binom balé, bon nous parler sur Marambo, il y a basi comme on est la mibali na bafoye, bon na rolo ya jouaki. Vous commentez l'élément très rapidement. Merci beaucoup pour la question. Premier élément, au monde de la Rafia, Tozobi Nezagi na Hollande, festival moro ya Brusum. Brusum est la ville moro, ils ont na Hollande. Donc, on a comme balé motema ya Molaï, on a passé en passant. Donc, Bamindele wana, balinga baki nous a groupe ya folklorique na Togo. Et où ta Togo pour ya, bazu ba visate. Baye en France, to négocier na bango. Tout ça là de sorte que biso to uti directement Congo. Oh. Ba futi mbongo na bango. Ebi Congolais miso makazi. To timu to bengani to sangani Djani yakatala ko peza boya Molaï barafia to kozala maputa batsala mangwanda. Donc festival ngazaki na 126 pays. Donc bato Chili, bato Canada, ba américain, ba hollandais, ba français. Alors ba africain de biso. OK ba africain on a biso na poto.
bango na mutuna bango mindele babiki ba Afrique ba wuti fraîchement Paris ba wuti fraîchement Afrique tozi mbongo te na poche tozo sekana jani oso batali biso ba oyeba tunaki ba Afrique ba wuti Afrique ba nzoto minene boyeneti matope pardon na chrétien pardon na chrétien ndeko na ngam mbali pardon et bimile ngako avançons on avance donc toke ce na Hollande to comme na Hollande tozana banzemba folklore te tozana ba drapeau te to qu'est-ce qu'on ambassade à Congo kuna na Hollande to koti na salle mo boye to boni ba drapeau to yibango o ba drapeau Congo bon boza ba to folklore te boza ba siatula boza ba jani bona mino ba théâtre mais kule senga groupe folklorique na ba molai to lati ba mo to pakoli ba rafia polikonda et musuneza bien mondela tebe na cassette tali yoka jani ela o pena na to kotika te photo kende o to bimela bango yoka nzambe nga sala to représenter Congo na ba drapeau ne bo moni en Hollande na suka nango biso to bimi premier to gagner ba chilien ba canadien ba indien ba français ba bino ba africain ba yaki ba bini ya Congo na tongo nango ba journaux nyonso ya Hollande te biso na ba première page ba congolais oyo ba utaki Afrique tala ndenge ba gagner ba yoko ba premier tozo sikana ba jani donc tozo ngai voyage mo ketikala biso souvenir ba yoko zonga biso tina Paris. Deuxième élément gago na bomoni ngana komaki yango na isobe to vandi boye sero na bengani jamin sikana labrine bengani na ndako bon muto yo comme na ba conseil azo yokate nzambe na ngato sala ndengeni na komi gag monke to sala gag ke basi ba monela kabiso soto uti musala to no vana biso na sanze to mela manzanza ba canet na parke moko boye poto banga ko komanda ko po ba mama mutu pasi ozo comprendre or que na idée na nga nazo loba makambo ezo lekela yi nazo pesa message mais ndeka balobaka zo baba zo l'accès sanza ya tala musapi yikuti general ta musapi ta tala na kude so l'accès sanza tali musapi tali so na kude pour tali makambo azo bimisa yango yazala ko vivre yango zo bana zo lobaka moi si jamais otina ngana boaka poubelle na ko bambo de longi moi soko tikela nga mwana te pour ça la lokola interpeller mutu pour muta comprendre mais na capta message à monter te message bi que Jésus peut en ba parabole mususu ko capter te ya ka kilo trop na ko sala tout à comprendre pour mamsu ba lobaka mais wana petit na yo bozo za na ye falo pesa ye conseil bakama bolingo ko pesa conseil likolo ko kota pena na katite parce que ningi to zaboye matope bajani baza ebele na politique baza ebele na football baza ebele na théâtre baza ebele na musique baza partout na domaine nyonso baza na bajani na bango na baeglise ya bapasteur na bandimi ya bajani bazali ke tika mwasi oyo yazoke na ndenga nsima afundi yo pe jani akofunda trop une fois na yebiki a dit après ça qui est conseil a kepena a yebisi la brine que non a dit londolé a lobby na ngaboy so moni a dit yo tuna ye to koma ko banga po moi c'est naye azape mutu to sala kana théâtre donc azal ko la collègue na biso zo bango pesa conseil po yeko zongela yo hakino funda yo po amour na mona ba amour mais jana zaki muta bolingo ya degré ya makasi mulingo babenga haute tension bolingo jani donc na tisiko na luka na mona muta lingi mutu mais neti jani na mona te donc ayina bolingo moko ata bo vandika boeba fabenga abenga mwasina ye ata bo sala musala donc aza vraiment bayi lokwa ba mapasa pena lingaki bolingo nengwana tala sikoyo to yeko perdre pona bolingo zaka bien mais ele kate. En tout cas, d'heureuse mémoire, place où Neto Loba Moli mon vraiment été manakimia, mais Mister c'est tout très rapidement pour na zapé tana libéré pour na tal bazos de l'or bazo bien bazos de l'or pour zawana au forêt au moulin par rapport à l'organisation en niveau poto mais toi qui solo à 10 000 bima qui kona
ndeko moko ya donateur abimisaki 2000 na ye et puis na mona famille pe sala ki réunion basali vidéo ba désigner bato clairement ba désigner yo ba désigner Maxi Bondowe na bossa instruction na nyangona na niveau ya na niveau ya koto na diaspora o basali habilité ya ko encaisser donc les autres des parts et d'autres tout comme bien à niveau ni jusque là nazo remercier grand maître Choisi Matata il a payé 10 000 euros pas 10 000 dollars 10 000 euros pour jusqu'à présent toyoki ka na sangoki fondation Maman Denise indimi ko rapatrier corps mais pour le moment nanu to continue ba contacter ba matanga o tozo sala faut ko louer salle ba salle tozo louer ba moi ko yamba bato mo ba café tout ça ezo senga moi ba kanyote zala na internet oyo wana ezo sala ke moi muke wana po mama na janati ki pe bana ba mama ne pe bazana Afrique azape na ba famille na en Afrique donc tozo ko avancer muke yango tozo lela na batuka ko ya mawa pour jusqu'à présent ningi yo ki ningi biso beto yoki ke fondation ya Maman Denise et du rapatriement en charge mais jusqu'à présent nanu contact salamité ba nini po corps ya Janiti lelo ezana médecin légiste bazo sala autopsie ba yeba muta kufaki na ndako no ba bloquer biso corps donc mardi prochain photo que ne sont à la police pour to que no yeba ningi ni corps bo moni nini bolobi nini po bo pesa biso corps na biso yango nazo remercier batoko ba grand maître Choisi Matata tanga yoka ki mbela en tout cas kanga mutema te apesa ki 10 000 euros donc organisation ningiza wana biso tozo ka ba superviseur ba caissier bazali lokola meta mpinga Patricia Nzanza biso ngai Satula Elombe Devos Richard Lukau tozo piloter kaka organisation poza na ordre ozomona donc bato bazo kongola bambongo par-ci par-là tozo linga ezala pena na ordre toza na mpona kotsa ordre no tolingi ke compte oyo totie po bato baza misika ba Canada ba États-Unis o ba sepelaka na jania sepisaka bango o ba sepelaka na musala théâtre bakoka kotia wana donc ezali compte oyo bazomona oyo tozotinda partout oyo tokopesa yo po tia bato bayeba esika nini bakoko tia ata mwa info po esunga libota donc voilà donc makambo ezoleka na Kinshasa na fondation ya Maman Denise kuna ba président Masumu na ba président Elombe baza kotala ngo mais biso awa pour le moment tozana na signe moko te tozozela l'état azongela biso corps po akangaki corps nde na ntolo ba wana po basala ngo autopsie bayeba akufaki ndenge nini bomi oyo bika tozana mboka mundele po ekoka koleka na ndenge ya bien bande wana biso pe ba congolais être au sein de la limite ça va de matière tout ça ne peut limite là où bon réseau circuler parce que tu as vu que bon pas à la moi côté démoniaque na place bon réseau circuler bah tu base dans la transparence bah taper surtout sérieux na bi pourquoi na lobby bon na indexé côté aux a raison yango moni moto ya se respectaka amitaka côté mbongo te yango moni to te basi na caisse basi mbaka mbongo biso to talaka po makamba mbongo ils ont une bêtise na buzoba trop ozomona ko baby sa réputation na yo pona et surtout bambonga matanga janiaza mutu mukete janiaza mutu a monde entier partout bazolinga ba contribuer na vie azaki nango pour jania kufi sans papier pour nzote bima wa ekende ezo senga ba makame belé donc batunyo sona mawana o komulaza nango wazana infrazolinga contribuer pour Jani a sepeli saki mais makamba mbongo ezaka toujours na ndenge bele bamsu bazo kongola mbongo sans autorisation ya famille sans autorisation ya biso famille na ye artistique yango ezo sala biete po mbongo wana ekende wapi fo mbongo ekendaka po toyebaka traçabilité zalo ebimi boye esali boye kweza mbongo mowei voilà donc mais par rapport à nous sans papier ngana yambaki toujours un bon hier azalaki na preuve comme quoi akufi sans papier te azalaki na récépissé na ye en Nouvelle-Zélande carte dans ce cas azalaki sans papier te azalaki na récépissé il y a sans droit de travail dans azalaki sans papier te récépissé wana esilaki déjà donc il fallait makamusu kokotisa pe ba papier donc ntango récépissé sili ozasona eloko kolakisa te yango nazobeta sete kazalaki kaka sans papier po moto asali 16 ans bozo pour réception il y a 6 mois. 6 mois. Ah, koke osala te. OK, awa soko salite.
olesa bana ndenge nini yo moko milesa ndenge nini donc bapesi yo papier Kinshasa pe matin midi soir Kinshasa pe aza na mokumba po jani aza mwana liboso aza na charge aza na baleki aza na bandeko aza na bafamille ozomona bato babosana te ke jani abanda batension na ye kala akota hôpital na mo akota hôpital na Aubervilliers crise oyo jani asali eza 3e oyo elingi komema ye eyaki période ya covid wana mpena toperdaki espoir tokangaki ka secret jani asalaki crise moko ya makasi ya mibale akotaki hôpital na Aubervilliers tension emataki makasi etushaki na barein ya jani yaki deja ya kobeba médecin apesaki jani akoki kosala so basusi te ayaki so na 2 ans ya kovivre te médecin asalaki yango ndinga donc jani yaki moto susu te akamwa eloko bi atia susi na motema baémotion yaki susu permis te epai ya jani et puis akomaki so na espoir te na dernière minute omoni biloko moko ezalaka na bainternet ke sangisa matiti ya savoka sangisango na paipai tutango tiango na miel omona motoluna ekobendana oza na mbutu mokusa zwa poussière mabaya tiango na makasa manga donc jani akomaki ndenge tolobaka na lingala ke moto soki azobelisa mwana moto nyonso oya kopesa conseil ya kondima barein na ye ezokosala tellement mpasi jani akomaki kotokisa baseleri sikoyo seleri oyo ntango akufaki pembeni na ye nzungu mwa seleri donc seleri wana eza na dose te mundele asala akisi ayebi ke dose nango eza boye omela na ntongo omela na nini jani akomaki kotokisa biloko donc ye moko akomi docteur avi na ye mpo akomaki na suka nango amela kisi oyo yango te amela oyo yango te mona tozosala basketch mabimisi eloko oyo babe yango nini si je me trompe pas tensiomètre acheke ayeba emati to emati moko moko amoni vertige ake place moko na vandi aki moto monene nini jani ote na moni te vertige eleki ok tension ememaka na vertige yango conseil nazopesa na bacongolais oyo baza na poto fo basalaka check-up na ndenge ya santé ebele toza na batension héréditaire mama naza obela yango papa naza obela yango oye na poto obosana na yo omona kutu monganga te c'est très important kotalisaka bamso yebika ngana utaki na ya poto na tension to or que papa to mama babela kango eza na yo na makila un moment donné ekobima et puis susu jani soka meli whisky akosi solo bouteille ya jack na masse azaki nango na ba whisky wana moi-même j'avais peur aussi la longue na kubanga te ka okufa mais soka zo melo whisky ozomona ndake azomela quoi or que ba maladie wana elinga pété ba whisky ba alcool makasi ningwana donc c'est dommage de perdre moto moko azaki gentil disponible et puis ayi moto soni mais so bofunguli caméra wana bokomona ke jani mais so caméra eza nango te bovandi jani ne parlait pas asekaka kaka moto soni mona bina tosali mosala esili jani kende yebisa ye apesa biso transport na biso po tokende président akoka te akoka te asenga motu ozomona moto ndenge wana ayi mpena timide donc epesi mpasi na mawa nzambe mpe nayamba molimo na ye na kimia nyonso tu. Merci Mr. Setou d'en garder l'entente parce qu'il faut na libérer au continuer le programme là. Mais est-ce que est possible de payer sa numéro bah tu vas rejoindre parce qu'à travers le numéro on a les affichés sur mon talinga na ko sala pont comme d'habitude na so yo payer sa numéro na directement. Na on préfère que à travers yo parce que banda kufaki tozola la te ba tozo benga ba pelle belé tellement to pe ba to fo to la ga ba 5h ba 4h pour olingi moto. Ozomona biso bato muso ba kufile na bango. Mais biso za lokola ngana bimisa Dadidi Kambala ngadi ya bimisa Jani Fai siko bana ngo bakufi isaka paso bimisa star na yo za fier na ye hakufa susu donc zo kanisa ebele donc esala kapena pasi makasi donc mes condoléances na ngadios na Londres pa yazali na be rival fala lelo ah ouais ba on so ba koma po matanga zo zala wa ti ba okunda ti ba programme go salama pour nous rapatrier corps au tinda corps na Congo donc ba onoso ba oyawa o pe ba okende ba kei donc voilà on va disponible pour tous en mboka poto c'est pas tout le monde ba okende on va disponible pour parmi biso ba msope ba salaka ba za na occupation
il faut être disponible pour accompagner corps. Donc voilà. Merci Mr. Setoul. Kabwana ba oya eu un dernier message et puis on a des annoncés na ngaya dossier sina biso. Donc message ezaka ke bandeko na biso ya basi to tika kisasa to ya awa na poto pour na koluka. Normalement na ndenge na monelaka mukili oyo awa na poto fallait pas to bala poto ba ke to yaki koluka. Mais le fait que tozo umela wa to kuma pe ko bala ko bota wa et puis to sala na mabete mukanda tokutaki yango soza na possibilité ko pesa ndeko na yo mukanda ko hésiter te pesa ye mukanda tokufa na mukanda te tobota makana mukanda te donc bolingo soke sili donc boko ko tikala pe ba camarade ndoko mabinemite po ko mapobana bazaka na kati do bandeko na biso ya basi bozala bomeka ko changer na comportement toza so bandeko na bino toza mibali na bino si y a un souci tout vandaka to bongisaka tale to perdre ndeko na biso pona makamba bolingo donc bo assister biso bo landa biso na makambo to ko inango e ko soulager biso bo yana matanga pa ito pesi adresse donc e ko sala biso plaisir to mona ke musalo to salaka bino bato ko landa biso bino bato ko sepelaka na biso bo sistaka pe biso to za nesengo mingi ya ko continuer yango donc voilà tous en a kimia na Yesu ezana biso. Merci. Merci beaucoup Mr. Setoul, tout est bien qui finit bien. On a apprécié merci de la disponibilité na yo. Et puis on a bien notre botale biso de partout ouais, à nos partenaires Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour cette émission. Merci en tout cas à Michel Combereg les Royal de là où il nous suit. Notre botale biso restez branchés dans mon programme na biso. Il y a Congo révolutionneuse. Moi je vous dis d'ici là portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.